omelinga en privé Serge mama Enis azomona na TikTok te mama Enis tozomona na TikTok te alors naye ko répondre pour mokili mobimba eyeba parce que ezo sala passe na minute so nazoloba na bino compte officiel ya TikTok ya mama Enis eza bani donc ba bannir compte ya mama Enis et ça la montée ma passe vraiment et ça la vraiment monté ma passe ba bannir compte ya mama Enis alors compte ya mama Enis ozo sela na minute so ya sika yango na chelikolo bokende ko s'abonner na mansoni yango pe bokota bo s'abonner belé ma maman chérie Enis Manyanga na minute so na passe alors muto ya yebi pe quelques notions ya ozongi sa compte TikTok ou bani ou yebi quelques personnes basala ka ki compte zonga komelanga en privé na TikTok tikilanga message na ko répondre yo si ya moyen ya ozongi sango mais pour l'instant pour na batu nyonso bazana posa bazo ba nouvelle ya ma maman chérie Enis Manyanga compte na yango officiel ozo sela na minute so parce que ceux qui et ça la passe vous s'abonner car beaucoup t'as s'abonner belé pour la gloire de Dieu Nzambe apambola bino Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoyemela kayo tongo pe Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoyemela kayo tongo pe MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Boto ya MDG TV Mafuta Yasika. Zelinga mna ngana avec Engrigi kana kada actualité bande ko bolingo la famille et bino bobikande to la bino basango. Il s'agit de notre sœur Enis Manyanga. Et Nini Zoleka, Babanir, compte Enis Manyanga, ça fait plus ou moins une semaine, compte à TikTok. Et ils en ont plus de 1 million d'abonnés. 1 700 000 abonnés. Babanir compte wana do bakangi yango, ils ont fonctionné souté. Et pour na Nini, ngana yo to ebité. Et par rapport ba raison to babilo wesala ke ba banir compte ya motu moko ya ba raison za ba signalement OK so bazo signaler compte na o mingi do neti bazo funda fundo pa TikTok bazo signaler etinda pe ba banir compte ya motu mususu pe zalaka soki ba contenu na yo ta mususu ezalaki bien te il y a de ces choses là qu'on n'a pas droit de poster neti inédité babilo moza horrible tel que makila ba crime ba scène moko ya somo ba kokipe ko banir mais mingi babilo ko nezaka ba pesa liboso avertissement ba ko pesa avertissement ya liboso ya mibale ya misato ba banir compte ezo dépendre ba mbeba msweza nango mano ou encore mineur ya miki eza na gravité ko zelon ba avertissement e belé netinga kala na ndozo ba avertissement trop na compte na TikTok trop penza trop c'est tout un banné TikTok sika et c'est un peu ça même sous ce zalake et cause les aggrave et cause la moko ya mibale to ya misa troisième bako kanga mais par rapport à Enis je ne crois pas que eza parce qu'a publié le mois bien té de la pauvre ayemba na ekaka ou soit ateyaka et certainement et cause les aga ba signalement bon hein s'il faut ezala par rapport il y a raison to ya faute moko songolo bezaka ndenge ba signalaka nde ba banir et en dehors ya yango bon personnellement na yebi penzate na yebi nanoté et boyebi et l'homme spirituel juge de tout dit la Bible il y a aussi des réalités qui peuvent être spirituelles on a auto yebi pété ah oui hein ezalaka alors ngana lina loba boye bande konanga do na lingi premièrement na encourager ye
ndeko na biso Eunice Manyanga, courage à elle, a fongoli pe compte mususu déjà va pe déjà s'abonner, mais est-il que et pesa qui est passé, il faut ça souci parce que il y avait plus de 1,700,000 abonnés, s'il vous plaît. Bato balanda kai 1,700,000 et bato wana de balanda ki wana na banze monnaie bazo za édifier na ba message na bazo za édifier ye mo repé azo zo apeta mususu moi ba marché quand on la TikTok wana ah oui parce que ezali panneau publicitaire ya makasi hein? Voilà donc ezali nini instrument marketing ya makasi donc batubi basala business na ba TikTok wana asala ba live na ba live wana ko batu ka ba cadeau donc akobima pe oka pe na $100 na épée bat balinga ye bazo pesa et du coup ala ya moki compte onezo exister surtout babani on fait ça passer courage à elle ngana olobani kara s'accrocher sous davantage pas na nzambe. Et ce qui est ça parce que mité mama be bato ba signaler bon ainsi va la vie hein ngana loba bato mité mama be tina ya côté ya bango to ko pekisa bango sala mabe zala na ngote mais est-il que to loba kaka parce qu'il faut to loba kaka ce que l'homme aura semé le moissonnera dit la Bible c'est pas la peine au sala ya rozala moté mama be envers mon tout contre mon tout parce que surtout ce mutu wana sali o mabe mo côté yeba ke ata lelo olukeli malheur surtout so kazana nzambe lo binza mo justifier mais yo oyo zo sala yeba ke au foutango d'une manière ou d'une autre au foutara mabe oyo zo sala donc ya mon avis c'est pas la peine au sala mabe parce que oyo zo sala on peut ka ba au sala yo wana eloko liboso na kwa koloba elo musuna roloba ezali bato bolandaka nga je crois bolandaki ba émission au personnellement na sala ipo na ndeko na biso Eunice Manyanga ba mikolo uto leka awa depuis liwa ya mama na ye je vous ai dit ceci à partir kaka ya ndenge mama Eunice akufi ba problème en série et landa sero bato bolandaka nga bo se rappeler ba problème en série kolanda sero ba scandale et kolanda sero ba mambo ebele ya du genre na ebite na benga ngonene que no bolali bolamuki likamo grave ya mabe elobami na kombo topé sur la personne de Eunice Manyanga et au salema ebele en série en cascade ya Holandana il n'espace à 1 an et qu'on révélait vraie identité à Eunice. Si elle est avec Dieu ou encore si elle sert Dieu de vrai, Nzamba a justifié et aux assois ascension makasa au matalisu makasa au pelalisu makasi. Mais ce qui succès Eunice c'est Nzambete. Babilo ko na nyonso kolanda ye objectif aux ala po et si ça est a olimwa. A aussi la nie bisone au mobeta mana passé. C'est ça. Lorsque voisin empêche au succès surtout ba succès à lelo ya ba succès moi batamoke na meka ko expliquer bino lelo bo constater bande ko mingi ba yembi bisiko bazo ke simba et aux arabes succès moi ba 2 ans so ke belé 3 ans après nien boyo ke sauter ou encore à aux assois à la hauteur de boye ba frère nanyo mais à aux assois à la hauteur de c'est ça mais espérons que et aux alakate pour notre sœur ba courage pas naé et nzamba le gana kosunga ye je crois ba mambo belé salemi na sima ya liwande ko na biso mwasi déjà bato ba bande ko lo ba yem Alexis mama naé tout cela qui émission prophétesse ya camerounaise a confirmé que ye nzamba ebisaki eke la sala mama de Eunice fut sacrifiée et alobaki Eunice a sala très attention soki a longwe bisiko ya zate po asaela nzambe dans le vrai ton ndinga malamu yemoko a kufa c'est ce que cette prophétesse avait dit hein ngaite abi azami kolobelete na sena moyawa a olekambeka yemoko ezaka yete avec une autre sœur azapeka ya Congo matanga yikombo ya sœur wanate pour chiter na roloba élévation quand on a tout le temps ma commise au Lobana Esaïe Nzamba lobi j'ai créé la prospérité
j'ai créé l'adversité. C'est Dieu qui l'a créé. Gloire, succès, réussite, prospérité, élévation, étant dans mon adversité. Cause, raison, tina, et zalarake. À chaque fois, aux okuta na bava contraire, na elogo zosala, oyo ba toujours ko recourir et pas nzambe. C'est ça. Parce que mutu, na élévation, à se perdre des fois. Boyebi frère na biso Moïse matuta yemba lobi, soko mati mingi na vie keba na vertige. Élévation mema ba mbongi na mipepe rosarana te. Lelo obotela acharnement na vie ya ndeko na biso oyo Benjamin Kayombo. Na osala émission na lobela sur frère wana Benjamin Kayombo na ndenge bato baza ko taxer sur banzembo na ya za ko yemba. Et bolanda émission wana et personnellement ezoko sala ngana pasi mais succès à bongo succès à bongo, que voulez-vous? Donc sinon c'est ça. Nzambe apambolela ngai bino. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta ya Sika. Moi c'est la grande dame. Et sinon tout mon animbala sima. De bonnes choses, que le Seigneur vous bénisse. Partagez nos émissions, likez surtout. Merci, au revoir. Bye. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete tose pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Pana yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekurusu ponanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Ukitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe Mokotea ukani na yo Uzali tambo bongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe, mokote lo
azalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na miso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui. Mais comme Nzambe na biso nya okambola gloire na moto te lobi na ngona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé batona bakoma o biso dolera ngulu te o milimo mobe kota na ngulu mais so bino bolera ngulu te po milimo mobe kota na ngulu bo mela mai te po milimo mobe kota na mai yango to kumbisa Nzambe ko akufa asekwa avandi na ngulu pour na Jésus de Nazareth. Amen.